que couronner ça déjà. Mois de mai, délicat. Oui, bonjour chers internautes. Nekane Sabino Oza, émission de Tukin Obamesana Kolanda. La présentatrice Nabino Irène Laingi. Vraiment, dans le cadre toujours l'émission de Tukin, et la émission Oyo, c'est-à-dire Tozarana Pissikate Topona, Toyo, le Bela Capote, Awa Tolbela Nyonso. Tout ce qui se passe dans Kisasa. Il y a un moment où tu as Tukin. Tukin est une émission où le Bela Makamu Nyonso. Par contre, il y a bien, il y a malamu éducatif, il y a mis sur les parents parce que les émissions ont ban à les longs na baboti. Alors les longs na carte d'émission na biso tout ça à la ville, na c'est bien mon mona que a tout ça vraiment na quatre ville. Toujours accès à comment la ville n'est parce que nous sommes en ordre. Toi na carte na biso, donc accès partout, tout qui partout accès. Alors les autres qui ont na ville, bisque votre bazo contacter circulation exatée, mais nous sommes là parce que nous sommes là est-ce que le confinement est sur les alliés? Est-ce que la ville est pas salaté? Est-ce que la ville circulation exatée? Est-ce que tout ça qui c'est les radios faut au monde bana poto bana ki faut au monde oyeba ki ya solo mistari de Salem chef katibana bango yo na kati ville Nous avons accès à biso, macaroni biso ali, on a tout. Donc on compte partout, on sent ça là, n'engue longo bani. Alors bilile loba, on a la lobate. D'ailleurs ça nous bala mingi, bilile loba. Il y a Florence Kayoko, biso yo, doit affronter ville, on fait du travail, n'engue ka mon boss, à Sengi. Alors sans plus tarder, suivez votre émission Bolinga Makasi, ba image en moko loba. Alors beaucoup d'interviews. Beaucoup de quelques personnes autour parce que baza vraiment mingité mais to kuta quelques personnes quand même baza ngité ata moi muke to kuta na votre soana bango na o etali malade yango malade yango coronavirus delicam to yeba ndenge nini ba après mai ndenge toujours yoka ndenge nini malade yango kozala ndenge nini malade yango kokoma yango delicam to bineli lelo parce que corona ça déjà. Mais tout mingi bazo baki tezati tezali te tozomona ba bibembete tozomona malade ceux qui ont moni bemba on sel na nini ceux qui ont moni malade sel nini parce que malade on a contaminé et yo komona c'est qui a contaminé yo yango bazo garder bango quelque part. Alors mois de mai le coronavirus comment est-ce que les canala qui ça malade yango ndenge nini ba kinois bazo vivre. Alors la base il y a qui n'est mikolo mileki et que ville et qui bisika oyo confiné salamaki donc pas d'entrée pas de sortie besoin maki mais même ça les a été fermé parce que vraiment on confiné ça mikoto ya makasi alors micro na biso ezanga kité ko ya lelo awa biso mo to yo kate mais to mona parce que TV eza radio te kande na message ko bisabino toza awa to yaki poto tale bon elongo na bino bokomona ba image ko loba yango moko ndenge nini ville eza ko se dérouler en ce moment. Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce vrai ville est en confinement? Est-ce vrai bazo teka bazo sala moko yebela ngo awa na kati ya Tukin. Vraiment sans plus tarder image loba ngai te kasi image yango moko loba chef kati bana bataka kati ya musala en tout cas bozali.
bandeko na banzi bino mo bosomona wakati wa tambo ato na ville ato comme na veni Ipenge na ville précisément non le anjakona na BCDC bana poto bana ki kande to ba kaka tout qui partout talaka mokilo de commune mais to za chef kati musala nde musala alors BCDC ngoyo bozwa ngo bomono bino moke toza kati ya kotambola bomondi bino na simbi na musala tozo tambola tozo à l'aise toana ba macaron na tozo kota de partout on n'a pas de problème tozo kota partout tozo posa to sala bana poto ba mona toana ville chez bisoté et c'est bon imagine par moment ba mona ki za ville de mo bo remarquer o za ka dans musala to sigo ndo musala otalaka na événement na occasion bo ici on quitte on était wa ville tu as qui a nan nous batu vraiment baza vraiment te poto vraiment interview mais interview na biso pe ka yango ndeka bozo mona ka to la ça to so la ba immeuble to so la ba immeuble BCDC banque ya biso moko yango wana sika monela biso esalemaka yango wana nasi bomona BCDC yango wana tozokende malembe wana bomona mindele bazokanga so bango baojo fongola mwa nini na bango bazokanga bazozonga ndako alors malembe tozokende nega bomona boulevard comme na ngwa terrain foot ne mo bomona bilile loba so ba bilile loba boulevard comme na terrain foot donc tous les magasins tous les musala aux banques aux alimentation aux sociétés qui ngandi au nini fermé confinement comme moko ezo peser le quoi les bende to zao biso na ville awa na kati ya ville motakane nakoba lobeta na ngabale pena boye wa beti pena bale pena boye bale pena chepe biwo musali ate tout le monde chez yo nani oboye nani olinga za la terre biso ba jipo wana nezo leka na ba mona ndeni tireka ya mituka nani olinga za la terre tout le monde nous na ndako tokendaka Mani kotika mboko na bango ba kozwa mbongo bakomba riche na mboko. Oui, chers spectateurs, bando tambola jusque là pour remarquer que les akaka ba véhicule, ba immeuble, ba alimentation, ba food market, ba société, mais tu peux remarquer quand même bah tu peux bazali. Bien que bazali vraiment minté, mais bazali to linto savon moi mukie pour te coucher à la place mon gros confirmer zo ranger musale zate alors on a invité ceux qui te gros solo là. Bonjour. Bonjour maman. Oui, Eza Seka TV. Il y a la patronne de Katika Pesa. Toye Verbino. To linto seulement mukie na likambo oyo maladie na kombo ya coronavirus oyo ezo rongé partout dans le monde. Maladie moma B kaboli. Alors oyoka ki quand même lisolo maladie yango. Oyebi ke neta obo se retrouver lelo eza po nango. Ça va. Alors lisolo se betami naza mutu ya yambuté. Mais on a l'ingina mekamuketo solo na binezali boye bakino bazondima te bakina bazondima te pona bakinoa bapona maladie wana te wapi nani ebembe yango tozomona te
ba malade bazolakisa biso te. Alors yo pe lokola quinoa nalingi na onoso ke na bandaki na nombre moko mibale 100 200 lelo komi kokoma na 300 nayebi te mpona yo en tant que quinoa précisément moi mayele nini okoki kopesa bandeko ba quinoa oyo jusque là bazondima nanu te. Bon mayele nga na kopesa fo to mibatela biso nyonso ntango maladi wana ekoti tozomona wana ndenge ezoboma na bapoto wana donc ezobangisa biso makasi yango fo to mibatela fo bandimaka maladi wana ezali. Oui, que docteur de docteur, docteur Nabiso Mouyembe a annoncé que là-bas 2 semaines il y a mois de mai. Il y a des sommes parce que beaucoup fait belle message wana na lito na yo. Moi maele nini epesi yo. Bon message wana pour nga maele na moni pour na kopesa kaka photo landa mibeko o bango ba pesi. Ba hygiène wana mibeko na ya ko sokola maboko kozala distance. Bon, beaucoup à distance. Bon, kolata ba cache ne wana. Bon, bon so za na musala te okotikala na ndaku pona epanzana te. Merci mon frère, mais yo moko na mpe na moni parmi ba règlement yo tangi ba mibe kwango. Otosi combien? Bon. Na zoto c'est Obandi na ni poza na cache nete. Bon. Neti boso na fani mwa muke na kena sokoli maboko. En même temps donc na za place ya donc qui a servi ça wa. Nazo kende na kene gauche na kene droite donc na fani ka kesika moko. Merci. Ba lundi na biso eza participer parce que kolobana monoko c'est bien mais ko sala ndele ki malamu. Peuple congolais, bien moi vous remarqué que vous avez l'habitude de retourner les amours pas si pour la quinoa. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa nangai vraiment moi sagesse na onde tous ans pour ça ko lancement ndenge docteur le biete na ba moi précisément na mai ba te belé ba okufa parce que ba congolais ba qui précisément ba quinoa ba na doute pour na bango fo ba mona bembe pour na bango fo ba mona ba to light na habité yo mama yele nini au tirer tout pour repérer bat na bateau bazana na tembe. En tout cas pour la maladie ma maladie c'est que balobi za maladie ezali na mboka tanga balobi maladie ezali parce que ba docteur o bazoko sonner biso bangunde bata basala ba yebi recherche wana nyonso na bisika maladie wana wuti na bisika yeko sukisa question ka biso tozana nguke tomi batela oyo bango bazo pesa biso bango ba docteur bazana recherche ya kisi oyo koko ya kubikisa biso nde bango biso beto tale de bango poto biso pe population pe bika mabunyo sezana maboko ya ba docteur o bango bako bisa yango tokolanda. Oui bango ba sibino bolata nanu lokal boso kashne bien que ngapi na sana oya ngai balandi mo loko on veut ça dans mon moto soko chebo yomona miniti batasa da ba mona pasi j'ai internet vous comprendre to message na hote yo bika maladie pardon ekobomisa bantu pardon on est likam o cheka bo moi ministre bo moto mais faut ça la alors cache les até lave mais awa nazo monate est-ce que bon continue vous vendre awa 1 mètre na éviter ce besoin respecter vraiment boye maladie ko yamu e belé to aussi vraiment ekosila biso eliga na biso na nzambe na biso moko ne to sa mibeko kasi biso pona ba kasi ne e biloko yango ne yango tozana ngoposa mama tako to tshena monoko soko to tambula saba mais soko vandeka isika moko po ekanga magana mu eza passe mingi poto mesenya yango nano penza te alors le coup peut zoki ma maladie faut to mesana ngo kaka. Merci papa comme conseil kaka en tout cas vraiment tomi batela kaka to vanda na banda o tozangi misala o bazana misala nde babima o bazana misala te bavanda na ndako poto to maladie wana te. Oui merci na banzi c'est comme ça là c'est comme ça biso za ba sécurité. Merci papa. OK merci. Oui merci cher internaute quand de tozolo banabino na banzi ba toto kuti baza ba ta sécurité au remarquer que bango malgré confinement mais parce que baza toujours bien musala parce que ce peut baza pété mi tout ka bateau
papa fils zo mituko moni bela mituko ko sa ndenge nini kusuka wapi parce que congolais ata sa confinement ibane kaka congolais za ni mutute bolim sa ba ndeko ba congolais mais so awa awa bana kin bana poto ezana ko le ko sonité yeba ka ata sa confinement mu yibi azo yibana yi donc so ba meko sa échec au te confinement to tika mituka boy na tongo bokuta parking etikali vide otuna nani alors je sais que parce que n'est pas là mais faut bomi batela malade zali toujours continuer toujours parcours na biso quand ngena saki bino toujours continuer toujours oui CK TV. Toujours na cadre tambola ndenge kana sabino toza awa no lo ya poste tukutani na papa na biso na moni bazo benga président c'est kaza makasi to meka mkioko solana. Bonsoir président. Bonsoir. Na CK TV c'est makasi vraiment ko mono na bili na bango na éviter comme na bino nani baling à part président et président sobriquet comme on vraiment nani comme nanga Bolamba Laurent. Oui, papa Bolamba Laurent a habité se retrouver on a boulevard et si confirmé au rongé bato bazade c'est que meuble na habité ozaka awa to ndenge nini bon tozalaka awa te azali esika musala de na se retrouver na esika donc na ko la lo baite musala nde bengi bino awa bon na lisolo e otozo sur lelo sur maladie o esali ke circulation de la tête na mukola lelo maladie on a comme ya coronavirus boye biango to maladie wana par rapport bande kotaki tozo ka coronavirus mais tozo monango. Oui, merci papa na banzi ozape kinois tena boyo mais na évolué mingi na kisasa. Merci bien que vous êtes étranger mais comment le quoi kinois boyo me babita ya Kisangani. Ya Kisangani ana boyoma. Ozaloka mwana ya Congo te boyo me na kanti lokola ozasoki nani West Africa ou quoi papa au sein des Congolais. Obangi singana me West Africa ou quoi papa merci vraiment moi ambiance ça veut dire quand on a ambiance les ezalaka. Vraiment ba kino ndikono kino bazo boya. Malade zate baliba mona bembe baliba mona ba malade. Njokande docteur na biso anosaki ke dans 2 semaines à mois de mai. Toujours on a bien ba revi mingi les zones c'est déjà que dans mois de mai malade wana ekoboma bate be na kisasa. Oza au courant nango? Bon, naza au courant nango ndenge bazoloba. Omoni malade wana malgré tout ezali invisible. Les malades non visibles mais ba kinois ba bangisa nzoto. Ba bangisa nzoto poto ebi côté zoyate. Tozo kakande bakonzi bazoloba mais tokolanda peka bakonzi nga bazoloba to bangisa liwana kati na biso pona malade wana. Oui, to bangisa na to bangisa on a lolenge kani poko lobaka ko bangisa bo bakina babanga te banda babanjo ko lobanga to bazo banga na bango te ko bangisa on a lolenge ni expliquer na balanda biso ba comprendre bo to ko bangisa ngona ndenge nini bakonzi mboka bazoloba to la tabakasque to la tabaga elle nous se touche sur la maboko après quelques minutes il faut que sur la maboko ce que toucher na ube poignet il faut sur la maboko ce que na toilette obimi il faut sur la maboko ba tout ça biloko na so to zolande pa na bango yango il faut ko bangisa kaka ko bangisa nzoto. Merci papa ko bangisa nzoto na ba règlement no so tangi wana ozoto sanini pona kuchona ata moko te ni kashne na ebite ozo banga eloko ni zo bangisa bon eloko eza moi passiona puisque cash ne wana baza koteka yango na minute yo circulation mbongo ezati ba cash ne wana soit disant neke tozolanda ba biolati après 3 heures du temps olongoli yango olati mususu bo cash ne wana ba oteka 2000 francs bo tala siko par jour on gaspille combien kaka pona cash zoma bo soko tali pe yo moko kolia yo na bana en tout cas ezo simba ba biloko lokola ba cash ne wana na obligé bango te ezaki eloko moko bapesaka yango ya ofele bapesa ofele pona ko batela peuple na ye fo bapesaka yango ya ofele mais lokola ndenge bazoteka ekozala mwa pasi yango ozomona
bamususu baza na ngote pona kozanga ezate ka salango na nko mais ube asalango pona kobanga maladi te ke ndenge ozoloba bakino bazondima maladi yango te ezande ta mususu kozanga moya kosomba yango tout le temps. Oui, merci Balanda Biso na bandi likambo ezoloba mamingi na sibozui sagesse à papa et quelque part la population a vraiment la faute té ezolandisa mende pays donc c'est-à-dire budget mboka eza pour na c'est que population bazo se retrouver et là on est à 2000 papa otoloba 2000 wana eza déjeuner à tongo bana na ba famille belé o bozuza ya passe siko bana ba kufa na nzala tongo pona ba soma cash ne boso baso mpela mutu moko bon les boto baza 4 5 c'est africain sur le boto muke 5 po banda roboto bandi to banda compter na 5 siko boye bisanga invité alors papa na invité mon mot de la fin pour tous les minutes minité moi conseil na bato Rolanda yo na bato M tu bandima qui te pas tu nzela na pe ko tout dit ça et ça sur le président côté solo ce que ça sur bala mon peut va changer bon nazo pesa monanga suke pa bakinois soki ba monique commune wana ba confirmer bino en tout cas il faut respecter mamuke malgré tout biso to zomona ke pas ses alliés mbongo zomona na terre mais il faut quand même to respecter mamuke alors à partir du respect wana toujours to komona moi kimi kozanga na kati na biso puisque soki to komike maladi yango etambola ebanda koboma net ne ba pays mususu ndenge tozoyoka yango eza mapo na biso eza mawa mingi tokokufa ebele alors il faut kaka kolanda kaka bakonzi kaka ndenge bazo lingela. Merci papa, merci vraiment la ndenge au CP ko yamba biso. Merci. Oui, chers internautes, les connaisseurs bino, tokomi awa na avenue du marché. Avenue du marché et où banana zanda munene tie kati si boulevard tie kei Gombe et kei ya chebi sote awa nde bisika oyo poste ezalaka omona simam kona oyo clôture eza poste bana poto botala bino mo se retrouver omona ke na okosa te poste yango wana bisika obo bomesa ko fete la biloko chef katika pesa quand on va qui est-ce que poste yango zo sala la poste yango wana ezo sala te toutes les portes fermées, nous sommes jusqu'à ce que et bazonga ba les bandits, les bandits, les bisous de poste, donc tous les bureaux fermés, papa l'accès bilili. Ah le rezate. To tia courrier to kota to mema courrier to tia ngwa. Bana poto. Poste ngwana dans tout ça apa na kata ville. Vous savez zo sama na ndenge le ngobani. Poste fermé, avion de matate. Bilo on tabo ko tika e kende wapi ko suka to zela mot d'ordre ya sika so ba porte fongami biso betoye bana poto bomba to bombe libino à suivre. Mes chers internautes, to komi na suki mission na biso ndeka na bisa bino na mona sebo ziba bilibino moko vraiment lelo tozaki na ville et to linga kite bil to loba na monongo po TV za radio te. Qui en tout cas tout tambola qui na vie précisément pour na ko solo la kota na l'état ya ville depuis période de confinement l'état no saki que non vraiment ville a confiné est-ce vrai ville est confiné bino mo bomoni vraiment tout qui na posé sur les belé na bato belé mais malheureusement na moment confinement na ville to ko qui vraiment bato mingté plus ezaki mo ba sentinelle o bazo garder car ba misala par exemple ça là en tout cas to solo qui moi qui n'a bango mais émission vraiment facilité mais to moi virgule mouké pour na lelo to continuer les sous na ba mikoya to kota de partout quand on est sabino to kende partout pour tous subili ya ko le kasus o vraiment si j'ai o examen ne de pesa mulai o ezo le benacer mais ndenge nini confinement na mais ezoya makasi va beaucoup fait belé mais Congola sont di makati Congola lingi ba l'accès bembe Congola lingi ba l'accès malade nzo kande maladie au coronavirus obino mozo senga bomona
eza malaria te oyo weekend ko nga hospitaliser boye OK rendre visite eza pe ata sida te oyo ezaka contaminé na nzela ya makila non OK le rendre visite ozomi bataka ke moi biloko ne les oyo te moi linzaka moi ni te oyo eza eloko moko ha nayebi te undele kuti na pota olongi yango te bongo biso bato mwindo to vivre kana mawa na nzambe vraiment congolais to sala ke mission uniquement pona ko lamusa ba congolais pona ko tirer attention na bango ke ba mikebisa vraiment ba mikebisa maladie on eza mabepe ezali eza lokuta te maladie on eza na capitale ya Kinshasa maladie on eza bomba maladie on ezali soki ba lakisho maladie yango neka na lobaki ermo boya passa soki ba lakisho pe bembango eza ebembo ekufi na maladie mo mabe o eza contagieuse okozo maladie est-ce que soki atanga mwasi ba lakisa mobile nga za nango ye na kozwa na koyamba na kolela na kosa non na kokima parce que l'état azo boya ke mu pepe ane zwa biso te pourquoi est-ce que tozo ndima te vraiment maladie na biso cher internaute kandi na lobaka bakino bo mikebisa bakino bo mikebisa maladie on ezali surtout na mois de mai maladie ezelo moko ya malili moi kuna poto zo bomba batebele contenu ya malili eza maladie biso peut-être pour l'Afrique moi moto ndenge tozaki mais na mois de mai oyo tozo kota eza momo oyo to bandaki langa alors yango na malili bazo bala moto kuta okima mais malili te bande konanga je vous dis sont prudents moi tia moto chaque fois o chetanga wisi na kati ozo mela G oyoki moi fait vraiment nini ozui makasa manga makasa avocat makasa safu bokoko na biso botokisi yango bien bana ki idoje bunga ti atoke wapi idoje mabele bokoko jamais bunga batokisi le bien bazipi bazo transpirer corona kimi na landi susu aki balobi ke non masuba masuba na moko pene ya tongo faut melaka ngo tozaka kiste corona waye monani te eyebani te tozo tatone kaka ndenge nini tolonga yango masuba na yo moko ya tongo ozo yango pe resubi quelque part na élevage mo ya propre o meli yango G kisa kitoko mpe mso yango wana balandi non ça jeté pana poto le docteur de l'hôtel docteur bonaki musika na ngola Patrick Poutou mon docteur ya yo yango wana te ya bana bino ba docteur mon eska moi système o ba indigène te maladie oyo ezande ce maladie mozo big sama kisa indigène docteur Poutou koboya te akenda igwe neska piroger moi États-Unis yozo ba kaka na mingi te ba libala awa mais covid net kaka ba retour na bosanité grand prêtre le haut sommet papa de papa yemoko le sommet kapesa motema ya mama katika pesa papa totikala kana yo papa tala coronavirus faux maladie vie nazo ba ke babiloko babilele ya kande za et bon même la grande Europe zo ya corona leka vie aspect zonga bon akanda wana bo vie e batami na ndaku vie e batami na ndaku yo ebika po corona net mais ezo yokanga ezala wana grande Europe na ebike eza kufuluka vie ba kota mai ne kama misana okota vraiment coronavirus e bomba coronavirus e bomba balandi nanga na yesi bino ke bolanda mateya awa eso ba jeter mais eza moi elanga to bandilanga kana mingi maladie oyo eza maladie moko ya ezo linga na malili to zaki na moi sécurité pour na mulunge ba moto ba nini ezo kimisa ngome awa moi malili ezo ya to za la prudent vraiment bandiko nanga ba kino to za la prudent ndenge kana lobby bolata casque to lata casque nanga moko casque to sokola maboko de temps en temps bambote maboko esila ba bisou esila donc makambo nyonso oyo toyebaki na nzela ya poepoe osimi mwa eloko boye sokola maboko osali mwa geste boye odesinfecte maboko maladie ezali vraiment tozoki vraiment ntango ozala population mingi te mpo talaka wana eza ville mais mission na biso totie virgule tozokoba toujours okende na bakomini oyo mosu etikali
bisika oyo taille kopesa mela biso toko continuer émission boko yo kapende nini toko te la population po biso toko lembate na période oyo tozana posa milimo ebele toko lembate tozana po na bino po soki pe tolembi malade de cité to lembande. Oui, le haut sommet, hein, sans oublier le haut sommet mon thème maman Katika Pesa, la seule maman oyo totika la nae, hein, maman moko bien, mère sociale, hein, mère mona maman yele ya développement ya degré moko na mona nanti. Eh mère moko na soka fani va bouler maman bo makampesa la mi OK. Maman oumela na, hein, maman moko bien, moto moko bien, mère sociale, n'est-ce que mère ba conseil, hein, mère ba staff. Mère makambo belé tout ça toujours na sama boko na yo na sama papu no seba idéologie na yo talaka lelo ndenge ka osenga ki direct na koloba na ko salela parce que au moins na que non nous sommes à l'écoute hein. Merci maman ce qui to to ko nani hein maman en tout cas you lying hein mona poto ya solo vrai bébé mobo hein la beauté à marche ya yo libanga ya mwana petite sœur propre talaka motema ya Irene lying. Hein, Rotem Laing, vrai chéri, sans oublier, hein, moi la moya bien, botami boye, hein, moi la moya qui toko, bébé moya qui toko, hein, bébé Laetitia, ya Leti, c'est un bébé, un gros bisou, moi la moya qui toko, la naïté, moi la moya qui est ma maman mawa, azo la naï, hein, ya eu un moine, ah, maître, je n'ai pas qui ont été égoïsme, maître, azo eba, zalaka wana, toujours encadrement. Hein? Vraiment pour la lelo, tout chité vers ce qu'on a vu cette émission, minga ko le bezali mais to le bango la prochaine pour na lo moi conseil mon chef Kati ndezaki yango wana vraiment to ko continuer émission na biso to ko fongola tout ba couleur ebele to ko kota passe population ça ya makasi ebele to ko former bango to ko ça même ba nini ba matériel na biso en action to ko la population ndenge nini sengeli ba vivre la période où maladie ezali. Vraiment, nous sommes là pour ça. Biso ton dimi to za bongo nzamba protéger biso. Buto kolonga to ko za paix atteinte. Vraiment, quant à moi, lelo na pesi bino. Ciao, botika na malamu, hein? Nazo mona nene papa Claude azo zela wa banga na avec mon cœur. Zala calme au petit na yo, na kana toujours ma solo, hein? Prof, na les grands gérants les grands na dépôt ya munene ya musulman na bossa nyote, hein? Mère Oda, Capi, hein, Son, Rosa, hein, Nani, Meje, Bosé Belé, hein, José, Betty, tout le monde. Et puis nous, yango wana vraiment, tout le monde est la prochaine émission. Vous en ratez, vous talaka, vous aurez le sika. Ciao.